triste nouvelle, triste réalité, la famille, makambo pasi, makambo ya kolelisa, makambo moko ezosala pasi mingi na motema. Ka ndenge tolobaka bandeko na nga liwa tango eyaka yebisaka mutu te ke non ndenge eza boye lelo na koyepa na bino lelo na koyepa na yo liwa elobaka te. Eyaka ka na surprise ya makasi ekoya koyebisa yo te ke non ndenge eza boye na oya te. Eza na batu mosusu nga kutu na lobaka toujours et encore que peut-être baza na ba chance na bango. Mutu mosusu omona beli après ko bela wana akoti hôpital ka ndenge ezalaka ba docteur ba yebisi ke non ndenge oza boye oza ya kokufa. Okokufa na yo dans 2 mois dans 1 mois. Mais eza na batu mosusu la famille ka ndenge ezalaka olali o planifier na yo journée na yo ke lobi na osala boye même to kufi. Ebele ya batu kutu bakufi na ba visa na maboko. Il faut voyager lobi asi a planifier makambo nyonso na hotel place à kokota. Mais liwa eyeka na butu bongo mutu akufi. Bola mukatongo mais bado préparer voyage. Mais il fallait voyager lelo mais il fallait c'est déjà trop tard. Liwa eyaka bongo bandeko na ngai. Yango Bible yango moko eyebisaka biso toujours et encore que non, vanité de vanité, tout est vanité. Na se ya moi makambo nyonso koleka. Ezala bambongo, ezala mituka, ezala bandako, ezala ba visa, ba passeport, tozala kanango la famille. Biloko nyonso eza biloko moko ya koleka. Eza biloko koleka. Yango tomona ta bandeko mosusu bakomi koboma baninga. Otia moninga poison, pourquoi? Parce que ye aza chef na yo, aza likolo na yo. Siko ozo yokela ye motema pasi. Okomi ko yokela ye motema moko boye ke non, pourquoi koti kolekela ngai? Meto yeba tango ozo bomaka moninga. Tango osala kamabe moninga la famille. Kuna pe na kote na yo yo pe okotika mokili. Parce que mutu oya ovanda éternel na se ya moi azate. Biso nyonso toza bapaya, biso nyonso la famille toza balekinzela, biso nyonso toyaki na se ya moi kaka pona kotambola osilisi kotambola na yo alenzambe abengisi yo oke na yo opemi. E osala pasi kolala kolamuka bandeko na nga liwa matakita matanga eke zongi na kati ya ba comédien la famille. Soki to bandi kotala depuis janvier tokoma ti ndenge tokomi lelo na septembre. Ebele ya ba comédien la famille bakufi. Ba comédien ebele bakufi. Au-delà ya kokufa, makambo ka ya minene ezokomelaka ba comédien na biso. Makambo ya mukete la famille, makambo pe ya munene ya par liwa. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi
sensibilisation kandenge ezalaka la famille na système moko bien na système moko bio na système moko ya kitoko. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu Gavker ayeli biso ba solution ya kili Gavker ayeli biso penza ba makambo ya bien penza mingi makasi. Kandenge tolobaka na Gavker bika na yo libela na Gavker bandeko na ngai ata soki oza na 70 ans ozaka na posa mwana na Gavker okosimba na yo mwana toyebi science elobi na biso que non mwasi déjà 50 ans akoki kobala te mais soki tokoti na Bible la famille kuna toomona Sarah to Anne babalaki babotaki plutôt bazaki akokola mais Nzambe apesaki bango bana na nzela pe ya Gavker elongo na Nzambe yo pe ata na 78 ans la famille okosimba mwana. Gavker azawana azosungaka pe ba papa lelo oto mona ba papa ebele bazonyokwama papa koyoka soni te ngana lobaka toujours soki oyoki soni tango bato bakobanda ofingaka yo ekozala kutu mabe malamu soki omoni ke eza na biloko moko boye ezotambola bien te na nzoto na yo benga basunga yo ekozala malamu. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na yeli susu na ba comédien bato maboke kandenge na lobaka ngamoko makambo ezali soki ya koloba ezate en tout cas bomona ngate soki bomoni ngai c'est que ya koloba ezali etango na oloba bongo ya koloba wana eza ya mukete eza ya munene bandeko na ngai na ndenge moko ya mabe mingi makasi. Voilà. Nini zoleka nani mutu akufi pourquoi matanga lisusu na kati ya ba comédien avana kota na mamozindo avana beta lisolo nyonso o na kolinga ko beta lelo ekozala mwa bien na ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika toyebi que chaque fois que to sala ka émission ya sika bato sika pe bakotaka yango la famille na ko sensibiliser batu nyonso ya sika oyo bakomi kolanda Étoile Inès TV. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos kasi bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga kandenge zalaka na yemoko mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na madame Basila Mboyo bambote nanga na madame Madrid Mafuta et sans oublier madame Judith Diampovisa la parisienne ya Tongo makasi. Voilà. Kane to beta masolo ya matanga matakita na kati ya ba comédien la famille et osala pasi ya makasi. Ebele ya batu toyebi ndeko na biso comédien na biso na kombo Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien.
y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation na ndenge moko bien na système moko kitoko na système moko tokos ba mapango yango yo la famille ba mapango eza nango na $750 ya pamba osombi lupango sombelaka bana na yo lupango la famille kozela te keno okufa pour que bana na yo babandaka kotelingana. Lelo soki tomoni bana ebele baza bana kuluna. Pourquoi? Parce que ba parents na bango bakanisela bana na bango te. Ezalaka toujours bien soki oza na bomoi kanisela bana na yo. Kanisela bana na yo parce que tango ozala te surtout biso babantu mutu moko te aokanisela bana na yo. Toza na bandeko. Eza na bandeko mosusu balingaka yo parce que bayebi ke ozali le jour okufa ndoko yeba keno bandeko na yo balingaka yo te. Ezalaka bongo. Ba mapango eye na $750 ya pamba. Kozela te ke ba mapango oyo esila pour que obando tuna lisusu mama Etoiline suko ngana osomba ndenge nini. Na boyi na ngana loba pasi pe mawa s'il vous plaît. To somba ba mapango. Voilà. Kane na ye na sangwa mawa la famille ndeko na biso na kombo ya comédienne Brenda. Ebele ya batu toyebi comédienne Brenda. Mwasi kitoko, mwasi nzambe, mwasi ya taille, mwasi ya forme. Lelo oyo kandenge no beta lisolo bandeko nanga auti kotika biso. Comédienne Brenda akufi bandeko nangai kolala kolamuka mwasi ya kitoko akufi ka boye. Bandeko nanga eosala pasi. Pasi penza ya makasi kande na lobaka nga moko tolingana. Lelo o tokomi komona na kati ya ba comédien, tokomi komona na kote ya maboke bandeko nanga liwa ekomi neti ma ya komela. Liwa ekomi neti nguba na lipa. Ba comédien bazokufa. Ba comédien chaque année ezalaka toujours na ba comédien o bakufaka. Chaque année ezalaka toujours na ba comédien o batielaka poison. Chaque année ezalaka toujours na ba comédien oyo babwakela bango maladi. Kandenge lelo oyo toye na sango ya pasi toye na sango ya mawa ya ndeko na biso comédienne na kombo ya Brenda kufi. Toza lisusu na dossier mosusu oyo totambola nango. Comédienne na biso ya bui na minito to oloba miso na ye ezomonaka lisusu te. Donc aomona kaka de près musika aomona na ye te. Vandaki tout en espérant que non eko simba, mais malheureusement ayaki ko comprendre que non eo simba te aokende okufa. Yango ayaki sur les réseaux sociaux pour na osenga na batu batalela ye kawana batu basunga ye quel que soit na ba prière, quel que soit na mbongo, quel que soit na nini. Mais ce qui est vrai na kati ya maboke bandeko na ngai makambo ekomi kobangisa. Ekomi penza kobangisa makasi et surtout eloko ezoka musanga eza komona keno malgré batu ba okufa na kati ya maboke, malgré ba makambo eza ebele matakita na kati ya maboke, bolingo eza te. Koswana nde koswana. Oyo na oyo ifo swana, oyo na oyo ifo bunda, oyo na oyo ifo mata, oyo na oyo ifo akita. Ekomi ka bongo. Bandeko nanga liwa mosusu eya kote ya biso. Liwa mosusu eya kote ya biso parce que tango omona batu ba okufa tia penza na mutu ke no à quoi sert bon yangai na yaka sur les réseaux sociaux pour na koswani sabaninga. Yangana yaka sur les réseaux sociaux pour na osala ka kisongi songi. Yangana yaka sur les réseaux sociaux pour na encourager ka barando o eza na mutu na makolote. Ekozala malamu mingi. Esalaka pasi komona bantu bandeko mosusu kandenge toyebi ke kote ya Belgique kandina sila bisalu moto epelaka eza na batu mosusu omona ba encourager nga na kote la sila parce que na moni ke kote ya sila batu bazate yango na kote li sila na finga kote mosusu to na encourager bandeko wana ba finga kote mosusu eza bien te vanité de vanité tout est vanité to luka kimia. Toluka kimia place au moni ke no matate ezali makelele ezali yo en tant que mwana nzambe
en tant que mutu oya yebi parole en Nzambe, luka otia kimia na batuana, luka otia kimia na katikati, koyaka kopelisa moto te. Kanenge bandeko na biso mosusu ba okufa, ya kote ya kabiso ba mosusu, ovandi penzo lobi, Nzambe, tala kutu ye mwasi kitoko, tala kutu ye mwasi Nzambe, mwasi ya forme, tala ndenge ya kei. Siko yo ozo ya sur les réseaux sociaux pona ko encourager ka buzoba, pona ko encourager ka barando moko boye ezanga mutu ezanga na makolote. Oh, parce que famille libota efingi les abakuku, parce que les abakuku ba fingi famille libota, yo sikoyo mama na bango mama mokonzi ozo ya na ba réseaux sociaux, parce que mutu kingande azalaka na mutu te na kote na ye, ndeko na ngai, soki lelo Nzambe bengi yo, atuni yo kenona se ya moi, musala nini kende osala, oyebisa Nzambe keno, ngana kendaki musala na ngai ezalaki ka kopelisaka moto, to kopelisaka baninga mosusu moto, ekozala pasi pe mawa, to bongo la mitema na biso, to luka Nzambe, lelo oyo liwa ekomi kolaka mutu te, lelo o bandeko nanga liwa ekomi kaka matakita liwa ekoti, liwa bandeko nanga ekomi kaka soki bolali bolamuki bomonani na tongo bokumisika Nzambe bolobi merci Seigneur, tu es tellement merveilleux. Parce que ba ebele ya batu oyo tolala na bango tolamuka na bango, ebele ya batu omonaka na journée boye mutu akufi, ebele ya batu omonaka mutu boye akwei, ebele ya batu omonaka mutu emataki ekitaki bandeko na ngai, toyeba ndenge nini akotambola. S'il vous plaît, yango toye ko présenter nanu ba condoléances na biso kandenge ezalaka na famille nyonso artistique, wana tomoni ba comédien nyonso ya ba congolais, to présenter ba condoléances na biso, toyebi ke ce n'est pas facile, ba comédien ebele bazo kufa. Bino kuna pe na côté na bino, je suis sûr et certaine que ezo bangisa pe bino. Mais prière na biso ezaka keno Nzambe ya lola ape sabino. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Suka ya partage na biso ya lelo la famille kandenge na lobaka kandenge na betaka lisolo bobosa na pete kosalela biso ba partage, tolingaka ba partage na bino, tosepelaka na ba partage na bino, ba partage na bino nde salaka keno musala na biso ekendaka toujours liboso. Kande na lobaka toyaka awa te pona koya kofinga batu, toyaka awa te keno pona koya kosambwisa batu te. Chaîne na biso ezalaka chaîne bana Nzambe, toyaka kosala banalise, toyaka kopesa batoli. Je m'excuse, toyaka pe kozongisa batu na nzela ya bien, nzela ya malamu, nzela ya kitoko, nzela ya bana Nzambe. Wana penza ezalaka objectif ya chaîne abiso. Nalobaka toujours et encore, chaîne abiso eza chaîne oyo okoki kotala ngo na bana. Taso koza na bana na yo bovandi, bokoki kotala parce que mafinga ezalaka te chez Etoile Nines TV na système moko ya kitoko.